Mote bana nzambe bokeba na mikolo oya suka bato mabe basali lokuta ya Satan bakomi ebele mokili bisika nyonso na bamboka nyonso na bapays nyonso batondi bisika nyonso objectif bit na bango ezali po bapemwisa bana nzambe po bapresente bana nzambe bambuma mabe ole bapresente bambuma malamu. Alors Yesu Masiya alobi bokoyeba nzete ya malamu na mbuma nango bokoyeba nzete ya mabe na mbuma nango. Maintenant bokeba na basali na nzambe surtout mikolo oyo botala bambuma na bango. Est-ce que ezali oyo ezali kokumisa Yesu Masiya vi na bango? Est-ce que ezali kokumisa Yesu Masiya? Yesu Masiya ke bisika moko boye ezalaki na nzala il faut alia mbuma akekala nzete yango epesi mbuma te. Yesu alakeli nzete wana eza ndenge moko na basala lokuta bambuma oyo bazobimisa mikolo oyo bambuma mabe eza te po eservir nourriture epai Yesu Masiya non, mais ezali po ebebisa vision ya Yesu Masiya enourrir ekumisa Yesu Masiya te. Bokeba bango na misala na bango tala bango ezali miracle ya mabe. Miracle oyo après miracle ezotina bato bakumisa mutu wana ezali mbuma ya mabe bazoyela kombo Yesu Masiya te bazoyela kombo na bango moko balingi bane bakumisa bango balingi bakumamela bango babenga bango bapapa babishop keba mutu oyo azobenga babishop keba mutu azobenga bapapa tozana papa moko kombo na ye Yesu Masiya ye ne papa. Mais soki mutu amibimisi lokola papa epa ya bana nzambe c'est que wana déjà ezali mbumba ya mabe. Soki mutu azala na vie ya ekobo na vie ya kindumba mosali ya nzambe wana ezali mbumba mabe. Soki mutu azala na vie ya lokoso ya mbongo akobondela sima akobondela akozela mbongo bokeba ezali mbumba ya mabe. Akopreche na sima akopreche na lingi mbongo ezali mbumba ya mabe. Bokoyeba bango na misala na bango misala na bango eza ebele tokozo ata ebele ya kolakisa yango mais oyo moke tolakisi na kanisi ke bobandisi déjà koyeba bango makambo oyo bazosala na misa batu bazomona lokola bomibimisa lokola baza ya nzambe mais nakobatama bayebi makambo asalaka bayebi yango esoko za bana nzambe akobana kolakisa bino basigne na bango ya mabe moko ti boko comprendre. Et surtout yo za bana nzambe je prie que le Seigneur afungula misu oyeba omona clair oyeba kosala distinction entre molili na lumière. Mutu oyo amonaka ayebi ke non oyo eza lumière oyo eza molili oyo eza rouge oyo eza couleur verte. Mais ceux qui ont la distinction, c'est que vous avez la molili. Mais nzambe a fondé misu oyeba mystère ya mabe oyeba ba œuvre non c'est molili ba œuvre molili eza attaché na mokili eza attaché na monde et quatre œuvre molili subasma na mo eza lisumu. Nzambe a pas mon labino pe a fondé labino misu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye.